Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Bonjour la grande famille de BBC Mpoï TV. Bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, bon début à semaine, hein? De l'autre lundi. Bon début à semaine. Na balandi nyonso. Et bandeko nyonso o baza ko fêter anniversaire na bango lelo le 15 juillet. Alors joyeux anniversaire na bino. Maman BBC pa botama ki le 20 juillet, donc dans 5 jours. Anniversaire hein? Nangai. Alors vos souhaits et ça toujours biso welcome. Voilà bandeko kota aimé partager. Famille Libota Shalom, les Péchalov, bonjour, bonsoir. La Chine, on est ensemble quoi. Les Dunachou, pourquoi pas. On est ensemble. Voilà. Bandeko kota aimé partager. Famille Libota, l'autre côté la 10e épisode, nabiso ya film, nabiso ya arme de guerre. Oyo biso nyonso tozomona mbutu guerre na guerre nde eza place wana. Alors rien à dire. Toki mela kaka, toki rotala, tota nanu tellement bandaku nyonso kaka moto, bandaku nyonso kaka ba guerre. Alors totala nanu to welisa kaka kozela. Ceux qui welisa tozaka toujours patient ya kotala kuna idée à belle vie et comme ma biso parce que mais ba leçon eza. À chaque na ba tableau nyonso leçon eza. Oya koloba ke non azo tirer leçon te Dans na banda ku nyonso leçon eza. Bota nanu oyo ya Davina, je crois na lobela ki ngona émission na côté saki mo na tongo avant 12h. Davina na Kenny basangisi mobali pona nini parce que bazana ba mésentente. Alors c'est-à-dire que non leçon eza ya makasi lisusu na makambo. Alors, quand tu as aimé partager ça, biso vraiment bien, voilà, titre na biso bongoni photo et miniature na biso pe bongoni to kenon ko sa siko ki Congo samuke na ngambu oyoyo. Là, c'est notre actrice na kombo ya Coquette Sasa et na mupanzi na ye eza to bebite ce to benga ye rival ce qui mbanda ce qui nani tozo e baté na kombo ya Riti Kimanga oyo azalaka ex ya mobali ya Coquette obiso nsto ebi. Pour ne pas citer son nom parce que bango bakomaka okena ko fundaka ba chaîne bato. To sala analyse moko ya bato ya mayele, to sala analyse ya bato ya mayele. To ke nango ndenge bato musu basala ate ya kokondana kaka mba moko ou encore obandi e bo vanda omoni ozui non. To solola. Déjà depuis Coquette Sasa abala, mobali déjà vanda na poto ye na kini. Zemi ekota kate wo ekoti. Mwana bota makate wo mwana botami. Je crois na Zemi ya Coquette, je crois na okelo bakeno na monaki mobali ya kitaki na Congo ata une fois, je sais pas ce qui deux fois mais na yebi oyo na monaki ya suka ezaka jour anniversaire ya Sasa oyo asalaki nani anniversaire moko ezaki anniversaire na ye mais ezalaki surprise ya kolobake jour anniversaire na ye mobali ya kitaki na kini et cérémonie na nyonso le kaki wapi eleka na restaurant ya Poutine de l'écriture. Alors mobali azaki déjà na kini mais joli ça aeba te basomi ba gâteau et tout ba monter scénario na bango très bien après ba invité joli ça ba invité nani Coquette tango akomi avandi boye et comme era ko souffler gâteau mutazo ko delale na gâteau ezaki mobali na ye. Alors ezaki surprise moko oyo mobali asala ki na ebité soki asi asali lisusu descendre mususu après wana. Alors tomoni a toujours que moi si ya mobali yango
y a coquette Toyoka parce que biso to éviter que non soit disant azwa document na sima moi si o ya poto. Alors document ngo esala ki nini esila ki fala que ne ko renouveler document na ba poto wana. Pour na ko renouveler document il faut moi si ngo oyo ba boyana na ye oyo ya boya pour que ne ko ba la coquette. Ba ne to salela ngo ba analyse o belé. Et voilà à notre grande surprise lobby na life moko bayambi mobile et bayambi mwasi ou encore mbada ya coquette o eza Rit Kimanga parce que babota na beauté mwana moko. C'est comme si elle a confirmé que non bazongani ya kokakate mobile ou ya linga mingi baboyana. Donc elle souffrait ba makameli ndo mona tanga bana o sala ezaki ba dépression. La fille ou encore la dame azo expliqué bakutana ki na soirée moko o ezaki soirée ya kaka ya ba spectacle yango ya ba banani na biso bakali ye beauté image na soki garçon ni yango la babana ko kende wapi baba tangu nani cérémonie esili bolandanga bien et ezaki déjà air tardive ya koloba ke non o kende ni osala mutuka te. Mais hier Rita zaki na mutuka amema ki bango akeko drop bango akeko tika bango mutu asuka oya kene ko tika zaki beauté image tango ba komi place à beauté image et beauté image a comment ko expliquer au moni ba ka ndenge zalaka dièse ka ndenge zalaka pour comprendre. Et après atiki azongi le lendemain nango beauté image et pas Rit à Betty Porte na expliquer après na ko tia ba audio et voilà sikoyo tola na maloba onde commence à zoloba nde sikoyo nasa lelango analyse mais eza pas si peu mawa franchement eza pas si peu mawa et bandeko bino na bobali te bo wele la kate ya koloba keno muninga bali nga pena bala yaya sambelaka déjà pona mobali oyo akoya na vie na yo sambelaka déjà pona ye azala mobali moko kopeso mutu pasi te azala mobali moko responsable azala musala azala mobali moko boye azala makasi ya koluka bandeko bo sambela bino wana bona bobali te bo banda déjà ko sambela ta bo sambelaka déjà pona mobali na sambelaka déjà pona mobali na yo wana malgré yebi ete zala na kondima mais tchaka ye kaka na prière. Il y a d'autres personnes, les amis, ils sont en la vie, ils ont briller, donc, qu'on peut s'amuser stress, mais quoi, à vie. Hey! Tolanda. Bozela, nazo télécharger en gros. Non, télécharger. Manche, il y a Kim Sali. Boyoka. Parce que tu comprends, tu as un mot tardif, ça veut dire que tu as 2 heures du matin, et c'est vrai que moi, dans la voiture, dans la voiture, et puis dans la voiture, il y a un bakali, bazaki na. Donc, tu es bakali témoin. Tandis que bakali a yebi que déjà beauté à la sou na yote, beauté à komana na coquette sasa, mais bakali azawana pour na ko accepter sous cause on a yo na beauté, c'est ça non? Accepter cause on a la tête. Ma chérie, nazo sono pembe na yebi so naza hypocrite na ba no vérité parce que mamba les couilles ba vie. Yebi que yo za la hypocrite te. Je m'en connais pas tout sous pende na tout no boy à répondre à tes tout sous à répondre. Oya otolanga je m'en bats les couilles. C'est ça. Tango tu vas 2 heures du matin, il fallait ngala zonga na ngala kota voiture na ngala kende. Aye bisina si te berita so ko mema biso ngai na bakali tika biso parce que héros ni ezate. Transport ezate tu lèves ça commander et tu commander Iber bon ya ngani na kati. Bakola takale na yo sa jugement te ezaka ke ngana mliwan loft so la très bien et ça comme tu as cicaté one love et bien nga pena bi one love déjà depuis quand na TikTok c'est ça no bana o mère voilà bakale na ngate mère pardon tu ka biso ene zaka bola ngade na zo na ka ba lo so ngida mona na raison non mais to ko fara to tikara na biso les gens problème c'est bon matin na tikati. Vous avez écouté Bakali, beauté, l'autre là,
Pisha Tapotez s'il vous plaît. Andeko bolanda bolanda. Goba mère. Pisha chroniqueur pikara pisha. Maintenant on tika bakali parce que bakali ça en épiné. Biso c'est de côté avancé. Nga na zana Aubervilliers côté nda kuneza na Drancy. Pisha nda unepeza ki na Aubervilliers. Maintenant on tika bakali na épiné après toye to tiki pisha. Après na ketika beauté. Botika na ngo tika do makamebele, to mo makamebele ngezela ka koyebi ngezela pikara voilà. Après na tiki be pa na ina Drancy, ngana zo na ndako. Na zo na ndako lobby nango. Aye o Yesu na ndako. Ewe ndako pe asoninga kuna bata malito na kengi na fele. Ponga ndako na batu bayara te baza na zakana bana ngaje bi bale baza ba clé. Tout na ba sonner na iso kinga na fenêtre. Il petit sonner. Le kinga na fenêtre boy. Ngala ki pona za ba image ye ba ça. Chakim Sali. Parce que tu commences à un moment tardif, ça veut dire que tu commences à 2h du matin, et c'est vrai que on est dans la voiture, on qui bolandi. Bozila na tchela bino sous vidéo mususu audio mususu boyoka, c'est-à-dire que non yé alinga na yé beauté image. Ça c'est passé, c'est quelqu'un a ligné ma casse, il a tout le temps. Naza moto te nga okita couper na tout le monde. Pourquoi? Naza moto naza mobile moko kamba na mta kitama couper. Naza naïveté d'adjo. Naza naïveté. Na vendaki de septembre 2022 ti octobre. Ça s'est passé, c'est quelqu'un a ligné ma casse, il a tout le temps. Donc il y a aucun qui s'est qui coupé et pas mon sous-souté à part beauté. C'est-à-dire que bah moi nous sommes à vendre qui depuis septembre ce qui a 2022 bah ma camion soit à ça vendre qui c'est là mon tout coupé. Alors elle est prête, il y a qui c'est là kaka sous beauté image. C'est ça. Oyo il y a lobby. A bien beaucoup koko saté azo solo là pembe. Et puis beauté image azamutu o ya lingaka mingi. Boyo qui bande quoi? To koti siko na analyse na biso na aujourd'hui qu'à 10 minutes à 15 minutes. Voilà. Bo aimez beau partager. Et là quoi liboso na koloba nos artistes comédiennes na éviter ceux qui basent na complexe. Na éviter ceux qui ezanini avec nos artistes parce que ba combien peu belé nombre combien belé na bakini wana ya ba artistes comédiennes o ba bali mibali ya libanda. Mais jusque là, baza toujours kana bakini wana. Non ba matite. Tozo mona koketa zawana, tozo mona kutupena ni yepe toyoki ba audio ebimia wa libale kufi nene botai, soki libala ngo kufi ya solo ki kama makambo ya document, mobali pe fallait soki ne ko bonde. Parce que comment est-ce que yo yebi soki document pas mututel. Obomi libala ngo ou encore oboyi relation ngo pona mwasi mususu mais webi ke non na zabwe na za singa na kingo ya koloba ke no document pona renouveler ngo il faut kaka mwasi siko na yeba ateza nini na bino mibali ou soit o accepter document et beba bo bande la vie à zéro avec la personne o zo linga ko bande la vie ya ezana ngo easy ezana ngo facile ngana yebi mibali musu basala ngo en Afrique du Sud. A bali sud-africaine pesa boye papa sud-africaine ba comportement ka po azwa document na simanaye sud-africain komi ko konzaye na niveau moko non moba yabi non oh na oya okufa pamba ce qui pona document je dois lâcher le plus vite que possible bande ko atika relation ana na tango atika relation ana ke nana document. Et comme il joue kaka ya makama ondenge ezalaka ya ko renouveler ameki pe kaka ko tuna fille soki akoki ko renouveler la dame elle a refusé mais basaki na bana abane ko supporter bana supporter bana la dame a boy ko renouveler document et pas lobi que non akozongela été pour na document si s'agit de non document B ba po bazala vu na ezala free a salela ki ango tu aujourd'hui il s'en sort a s'en sortir très bien. Babilo ko leza ba singana kingo kozala ba limitation moko ba makambo ebele na vie na yo kebite pe yo kufi. Mais na problème ndenge za wana
coquette si réellement eza ya solo parce que alobi bien le lendemain nango après kokende ko déposer mobali le lendemain nango mobali ayaki ye ndenge aza wana depuis septembre ya année soki 2022 ndenge mobali atikaki akendaki epa mwasi mosusu atika okitela mutu kilotu te et ye aza mutu oyo alingaka ye mingi. C'est quoi le message azo lancé? C'est quoi le message? Parce que ça y a ba comédienne na biso soki boza complexé na ba mibali yango na mona ka ne ba kitakana na mona ka ta kanote na mona ka pe kanote malonga te au moins ya makulutu na biso leya franchement ba ndeko na ndenge ya mabete. Vous êtes des artistes et comédiennes. Bossi bosali ba combo. Essayez d'abord ya bosa nini, s'intégrer na ba makamoko ebele ya koloba keno. Yo moko posa na passeport na yo au koti na ambassade obeti kokoko, au sengi visa ba peso visa au travers au voyager. Ya bino poto bo vanya bo oza ka mobali ya poto ya ko bala bino et puis likolo na bo sambo. Bo matapete. Pour s'intégrer, vous en a comporté à commettre à coco, comme vous en avez somme, comme sous vous avez star quelque part. Batouazo ko sakana na bino kaka boy ba sakana na bino ba sundoli bino kaka bongo. Aji peso kende. Bota neti soki nani Tokyo lo babona ndenge ya mabete. Il faut que azawana nana ki États-Unis jusqu'à présent. Nene bota ito ki des jours ezo indele pe na réseaux sociaux a ndenge mobali pe aboyé. Mobali azongeli mwasika pona makambo ya document. Ou soit beauté image, yi tangwa ye asali mariage. Ye rita mona ki angote. Ça c'est jouer avec les gens. Nga e pa nange ko lekate. Donc au moins pesa que no ozomi mlukela kaka ba charge ya ba problème na vie. Ndeko na biso ya mwasi soki mama soki riti ki manga. Mobali bozala na ye bobota na ye malgré olinga ye mais ya linga yo te asala yo ya minene ake abali kuna alatisipe mwasi lopete alatise roba pembe obiso nyonso tomonaki yo moko po loba ke non alingi nenga ta sali choix na ye eza problème te yo moko loba na monoko na yo mais là les sous que non na ozo rappeler tout c'était depuis septembre 2022 que non akenda et puis aza mobali moko na linga na kitisela nga muntu kilote pamba c'est quoi les messages? Donc, les gens qui sont dans la vie, ils préfèrent vivre dans des problèmes. Franchement, pour Ritz qui manga ndenge zawana, ceux qui peut-être mobile pas zongelio. Peut-être pour PC sous document. Tant on PC document bimi a kei. Nani azo perdre. Tozo solo la kaka la grande famille, beau aimer beau partager. Mobile ya sala ya minene. Qu'est-ce qui prouve tant que non azongeli yo pozolo bakela za mobali na linga mingi. Aza mobali na linga mingi. Bande. Biso basi, pardon. Yeah. Tabo dinga kela biso basi. Aïe. Pardon. Lokolo linga e mingi okiko kende okiko sala relation mususu te mais ya sa kende ka sala relation mususu ata zongeli ko zongela na zongeli eza ya normal te zaka ya kosakana nayo soki pa zongelo pe kasina malade ce qu'on a zo comprendre te ce que ba vidéo oyo sûrement ekokwela la coquette siko makamango eza ndenge nini nos artistes. Aimez partager la grande famille. Vous aimez beau partager. C'est juste dans 6 minutes, 7 minutes. Na kitanangai. Na ki ozo moi na classe. Vous landa bande. Ce qu'on a tali coquette. Ba patience au pays azala nango lorsque mobile azaki na na mwasi na ekuna bazo planifier ndenge ya kolongwa kuna tout ce temps là coquette avandi azaki pe espoir. Et moment ya zela wana pe ekoki samaki ya mobali pa boyi mwasi wana ayepe a finaliser a sisi makamno na famille ba coquette. Maintenant les sous drama oyo drama oto omona sikoyo awawa sort ya coquette ko zaisuni ou encore coquette ayebi parce que hier ndenge avanda ka wana ayeba ke no mobali na zana mwasi mais a patienta
ti baye balatisi roba pembe et voilà lisusu mobali bayo toyoki lisusu azongi kuna siko koketa akopatiente lisusu ou encore eza je moko boye babeti ye na mobali na ye akoloba keno bondela kaka ye apeso document neti nga soki eza bongo na oyebisa soki nga kokete na oyebisa papa eza makambo akokende kobondela ete apeso document ata na Congo wana tu vas vivre. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît, toujours solo la kaka. Parce qu'on sort, il y a coquette et cause à la nini. Hein? Na okeli ka coquette mawa, et puis ndeko na biso rit ki manga oyo, je sais pas comment est-ce qu'elle réfléchit. Franchement. Po e pa na ngai eloko wana elekate papa to vanda na yo ndaku moko. Obotisanga. Na sunga yo document. Obima ko bala mwasi mususu. Donc honorer ye ya kitoko mais yo yanga na yo to vanda ke zekaka yaka to vanda mais ok libando ke obali donc o réaliser rêve ozala nango na mwasi mususu apo ozongeli nga susu ya kobetela nga kokoko ata ndenge ezaki déjà na butu wana basisi soki nini air tardive wana ba mituke ezalaki te transport ezalaki te inanga na pesa bango lift je ne peux même pas oser on est à faiblesse. On les a vraiment faiblesse. Nathalie n'a pas commentaire. Il y a oh nyonso onani rit ki manga zolo eza na mutu moko te asepeli nango. Batu nyonso bazolo ba toujours est-ce que rit ki manga oyo sens na ya ki bo mutu eza normal. Comment est-ce qu'elle réfléchit? Bande ko zene loko na lingaka te loko a stress ya mobali. Nga. Non 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 non. Ukotinga la kimia yaka pe na vie na nga na kimia donc soko tali rit ki manga wana soki réellement zongani na mobali yango c'est-à-dire que non azondima ba passe azondima ba insulte azondima ba nyonso ekoleka wana tali ba paramètre wana nyonso tuté bino batu bokokaka ba charge hein franchement bokokaka ba charge. Donc, on regarde que non, on regarde papa moko mukolote. Ah, bande ko na ebité soki bozo comprendre nga. Er moko na maye les osu kanga na makambo. Siko sort ya coquette kozala nini? Na mwana. Bon, l'essentiel les aka que non, oboti mwana ya mi balé parce que déjà coquette azana mwana abota avant, azana mwana moko, je crois ya mobali. Et voilà. Popé rit ki mangango abima na réseau sociaux ba yambaye aloba o yazoloba. C'est-à-dire que non azo assimé. C'est-à-dire que non tango asali sortie médiatique wana eza message moko direct et pas coquette ça ya koloba que non azala maboko nanga. Pour logiquement parlant netinga na obima même pas na ya ko sala na ya ko sala na émission ba yambanga sur ça. Ce qu'on s'entend là, rit ki manga zapeka muto matalana. Alinga lancer message alinga la kisabatu keno na récupérer yanga na zongi siye. Muto mobile yango ozo okolobela batu keno ozongi seza o wapi. Oza mwana na yo. Rit ki manga eloko sali wana soki eza vraiment ya solo. Fallait rakibo moi c'est te. Yango na moi mobile na sakana na yo oza trop faible. Attention que vous appelez un père spirituel, je ne suis pas sûr que non père spirituel a ceux qui ont un père spirituel, pasteur, moko ya bien, a koloba maman, non, o eza embriement. Kuna ou tu peux ceux qui a le côté qui malade, yo yebinde. Okoye bande. Bref, la grande famille, eza yango wana, et ça dit qu'à propreté. Banene bota ikoto libala ikufi ba audio ebimaki ba coquette ikoto donc tous comprendre nos artistes vous en appelez le coup la taille ici péchant à Mobutu et la cible donc aza fille moko boy donc na comprendre ku tout une façon na ke lo ba irsil wana ba biloko na za ba biloko moko ndire ba limitation moko boy ba complexe moko boy mibali ya poto bango wana bazo ela bino baza pe na ba maladie likolo na ngoti
lelo poto ya Congo ekoma nango poto na Congo ekoma nango loko dire simandako oza actrice ou encore oza comédienne remplir ba document nyonso papa zo passeport kendo sa demande à visa. Donc aux autres la coquette a signé qui peut kokota libala moko kaka ba ngambo. Parce que nani ndeko na biso o risque manga alobaka ne lokuta te aka na vérité alobaka ne vérité. Lorsque mutu mobimba zolo ba non c'est depuis 2022 na septembre qui a tika na suko bimana mobalité. Si lelo et yé pour na bimana mobile ça il faut ka mobile o ya lingaka mingi akitelaka n'importe qui te kilote. Alors le col a yé papa mwana na ye mobile ya coquette ayaki le quoi yé déjà na mutema na lingaka e mingi il faut qu'il saka kilote. Ce que bolanda tabino moko. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ozota la lobby to ozota la kaka lelo mama na biso? Ozana mwana o peut-être oyele ko koko. Hey. C'est grave, hein? La grande famille, beau aimer, beau partager. Non, quelqu'un a coquette, ça m'a ouais. Parce que la fille, babane ko vivre na mobile yango en cachette. Mobile azana nda kwa libala wana na rit, mais bango bazo bima. Parce que mobile ina bane ko yebse zela kaka ezana ta moko na kosala boy na kosala boy na kosala. Ndeza ki pe patience ya coquette. Ti ekoki sama kipe. Siko mobile yango ezongi sukuna, au moins te keno ekomi ba G. Donc mobile ya osala bino G ki zengi bozo yebate. Nani yango mwana muke. La grande famille, beau aimer, beau partager, hein. Beau aimer, beau partager. Chakim Sali. Beau yoga. Parce que tu commences à faire un mot tardif, ça veut dire que tu commences à 2 h du matin, et c'est vrai que moi, je suis dans la voiture, je suis dans la voiture, je suis dans la voiture, et puis je suis dans la voiture. Moi, bien, le réseau, les kilanga bandeko. Babiso nyon so tato avant to koma ta ba femme mariée. To ça qui peut vivre na ya koloba ya copinage et tout. Et dans un moment, on les appelle à Oba, et on a l'inga copain n'a mingi. Mais aujourd'hui, tu es, relation les a sous-souté. Au Kolobaka a été que non, na linga est mingi. Donc, on se retrouve peut-être, mi bali peut-être 5 au bima la bango, baronyo so ba linga yo ba dokitsi la bango. Non, ils ont raison té. Ils ont raison té. C'est-à-dire que non, mon bali yango ndengo linga est mingi, ata yé azana malade, ata ndenge ni ndeko lo linga est mingi, ok wa okufi. Ils ont raison té. Pour nous, ils ont raison. Il y a bakali, bazalaki na. Donc, tu bakali, tu bakali. Ah, comment tu pembeli na ngaite, na pomeme pete pour na pese lift. Déjà beauté à la sous na yote, beauté à komana na coquette sasa, mais bakali azawana pour na ko accepter ce qu'on a yo na beauté, c'est ça non? Accepter qu'on a la tête. Ma chérie, nazo sono pembe na biso na za hypocrite na ba no vérité parce que on pas les couilles ba. Il y a bien que la hypocrite. Je m'en vais pas tout basi moko baza. Donc moi si moko ateka soni. Oya ochola ngai je m'en bats les couilles. Boyoki. Bomoni ndenge alobi ke non ata bo choli ata bo fingi elle s'emballe de coups. C'est-à-dire que non, yeba ozonga na beauté, bazonga ni na beauté, bazonga na papa mwana na ye, c'est-à-dire que non ata bo fingi ya zakuna te alinga mobali wana. Ce que problème ezaka ka ya biso star. Coquette sasa. Bino bal mi bali pe bino bokena ko sa ba aventure. Bo respectera pe ba famille ba tout temps bokena ko kotat. Tant au ne ko sa ba buzo ba no salir na minute au coquette mais yeba ke no o vandi sa ba famille na ye. Hein? Yeba ke no o vandi sa famille à moi si o ba ko zoyo neni. Ngana mona mi bali o sala ba biloko za ba mi bali mo ba sans projet. Ba sans projet. Sans projet penza. Donc Rita Alzolo bakeno ataboko finga e azakuna te. Le monsieur aza mobali o ya linga e mingi. Tango tu vas 2 h du matin, il fallait ngala zonga na ngala kota voiture na ngala kende.
ayebisi nga site mpe rita soko komema biso ngai na bakali otika biso parce que ere oyo nini eza te transport eza te tuyebisa commande iti to commande ibere bongo yanga nini na kati bakolata kale na yo sage bandeko. Bref, c'est au moins ça. Minga kolobeza te, toyebi sort et artiste na biso coquette ça te. Alors qu'elle soit seulement courageuse, hein, ce qui est vraiment bongo. Ou encore, j'ai wana mobile qui ko sala kune parit. Yé pa yebi ango ke non akeneli document. Toyebi te pour makamango ke na bon. Et ça sera jusqu'à quand? Banani bazo sambo. N'oubliez pas que non bo va dire ça ba deux familles ba responsables. Ba wana ko vivre ba buzobo yo le cas, c'est pas bien. Alors, bref, bandeko, c'était au moins ça, la grande famille. Beau aimer, beau partager. Babon de bi à semaine à Bidon so. Anniversaire Nangeza le 20. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.